kukanga bamayaya. Oh, solo la bien. Ah, oh, solo li bien Dieu. Ah, solo la bien. Ah, oh, solo li bien Dieu. Solo la bien. Alili kia mwangana. Bande konaza ko continuer toujours na ba épisode ya différence ya motema mabe entre batu ya wenge 4x4. Nazaka kanan vient na biso jibe mpiana. Nasala ki be mission quelques deux émissions, trois émissions ko la motema mabe ya jibe. Non, deux émissions le leze à troisième. Motema mabe ya jibe nazaka ko continuer ko prouver na bino ba fan ya solo. Et puis babino bolinga ka wera son bo protéger wera ba o baza koloba jibe azalaka master ya wera lukuta na miso ya batunde bazola kisa ki pire mais na kati kuna ki motema mabe ezali bozonga sima na concert na bango ya Nairobi ya Kenya boyoka alimbonda ndenge aza koloba bachela ki wera son poison na bilei po akufa. Imaginez-vous nata wana mutu lokola jibe aza na album ya Fait de l'amour mais pona succès wana po balingi ko kabola succès na wera sonite na yebite soki na majini ni kaka mutu moko ndazalaki ko ambrier orchestre mobimba bakoma na niveau ya ko tiela poison po akufa. A toza ko solola na biso nde tolobelaka su wera te. A tozo sala ba émission mais tozo bosana ke soki wera akufaka na batawana na banona seti wana noso nona 6 soki nona 7 nde histoire ya wera sila parce que za ba 20 à 30 ezokene nde histoire ya wera sila tolobelaka makambo susu. Elinga ke sila ndenge nini ba soi-disant ba meilleur ami ya wera batiela ki poison na Nairobi. Ba soi-disant ba camarade ya wera batu bachela poison akufa. Donc nde mama CDJ lelo alingaki azala veuve pona nini pona kaka ba jibe wana pona jibe sika ba musicien ya wenge bazalaki ba ignora na makambo ebele ba Christian ba Emelia ba Alempela bazalaki ba innocent ba victime bazalaki koyeba teni nezoleka na mouvement jibe azali ko kumba bango na esprit azokabela bango ba $100 ba $500 bango bazomona ngo vie nzoka nde côté sima azali ko somba esprit na bango jibe azala mutu bien bango tu ba ina wera na nzela ya koinisa wera wana sika bango tu koboma wera ezalaki na ngolo komoko normal soki ezalaka alimbonda te nde lelo wera histoire na eto bosa na nde akufa na ekala. Pourquoi kaka pona motema mabe ya jibe et puis mutu wana nde tozoloba aza pire aza camarade ya wera bande kona ngai ki camarade yango tina niveau ko boma mutu wana eza ki camarade te. Soki totali pe ba émission ya ndeko na biso oyo nani Alain nani DJ Masela aza koloba toujours na jibe aza ko forcer basi prendre wera mais DJ aza ko défendre bi aza mutu nanga mutu na biso mais jibe toujours nyoso eza ko bimakaka jibe mutu aza ko sala moyen nyoso basala wera mabe. Jibe aza ko bima mutu malamu na miso ya batu me kote asima aza ko tindika basala wera sone mabe. Bangonde balobaki wera ko bambambati donc ako souffrir bako sala e mabe donc musala na bango ezalaki ko mettre fin na carrière ya wera na ba o bazalaki prêt pona ko silisa wera carrière. Jibe aza parmi batu wana pare ya révolution Blaise Bula ale makaba lelo bota la sika ale makaba esika asuka bango nyonso bazalaki motema mabe onyo bazalaki contre wera bota la carrière na bango lelo
mutu nyonso azalaki wera po akufa basala ye mabe botala bango lelo carrière na bango eza wapi esuki wapi. Sika mutu oyo bazalaki siri teke ya koevolue basi ba maîtriser ba kwenyo so po wera evolue te botala makambo azosala na miziki. Sika to imagine ke balingaki basala ye mabe te bachelaki ye ba bateau dans le riz te nde wera so neta musu aza musika. Otoza komona ezana avec ba bateau dans les roues ya wera son ba mitema mabe ba jibe ba blaze me wera za ko évoluer soki blaze bula za la kamotema malamu ochepe jibe mpe na motema malamu bango tu motema malamu bazana esprit komona batu nyoso ba évoluer lelo ta musu wera ngaki azala musika mais avec ba combat oyo wera za kozwa mais aza ko évoluer toujours koleka bango ba soit diza wera ko bambambati lelo bango ne bazo bakomi ko bambambati. Bota la vie ya Blaise Bula bota la vie ya jibe aza ko survivre na mbongo ya bana na ye mbongo ya kamere bana to baza ko zwa mbongo kuna pa ba kamere baza ko pesa jibe à part ça jibe ngaki azala na vie wana te wana nde vérité soki jibe aza ko survivre lelo eza ba mbongo ya bana o azwaka kuna. Parce que jamais tokolo ba musique ya betaka ekoko sele mbongo. Mbongo nini ekoko sele wa betaka chaque jour na place moko chaque jour. Bandeko tofungola misu. Wera oyo madeko na ngai soki boyoki bakozeri oyo ezoleka entre batu ya jibe o balongwa boyoka ndenge baza kosatake contre jibe lelo ezolakisa ke jibe azalaki vraiment motema mabe. Yango bomonaka na okosepela na musique ya jibe na okosepela na jibe na makambo mususu tango komi makambo ya jibe na wera il faut na sala ba part des choses wana il faut na loba vérité que jibe alingaka jamais wera son place ata moko te totikala koyoka tango bazalaki elongo wera alingaki asala jibe mabe wera lobaki ba suspendre jibe wera alingaki ba tiela jibe mpia na poison batikala koloba likambo wana te mais epa ya jibe toyoka déjà a Blaise nani Didier Masela ye moko aze koloba jibe bazolinga ba suspendre tango Didier Masela za ko défendre jibe akomi koloba ya biloko ndenge wana mais tango pe bakomi na Nairobi kaka jibe nde balingi ba tiela wera sonne poison. Bozomona et puis boso botali tangu balongwe bakabwani sika bakona Congo bazongi na Kisasa bakabwani groupe balingaki baboma wera son bakendeki nzela moko na groupe sika bazalaki ba inosa batikalaki o balobaki wera ko bambambati bakendeki nzela moko ba oyo batikalaki botala sika différence ya groupe soki 17 personnes bakenda 17 musiciens bango tu bakenda 17 balobelaka combien na kati ya 17 yo bakendeki na jibe mpiana soki lelo toke na marché ya disque toke na marché ya disque ezala Spotify ezala YouTube ezala Boomplay ezala place Instagram place nyonso na 17 musiciens yo bakendeki na jibe mpiana pona ko faire couler wera son ba combien baza ko évoluer parce que 17 eza awate soki 17 musiciens ba échouer c'est que bazalaki ba musiciens te bazalaki kaka ko dépendre na mutu mais bota la côté awera kendeki na Didier Masela kaka na Adolphe soki tozwi kaka Adolphe faut to comparer Adolphe na nani na Blaise Bula parce que ezaki bango ne bayaki mibale ko renforcer bango mibale sika na kati ya mouvement wana ya jibe mpiana ezalaki na batu ebele alempela ale makaba bango tu bazalaki ba pionnier ya wenge bango tu comment expliquer basila bao bakendeki place ya mbongo place ya muziki bango bakendeki penza mouvement mobimba comment expliquer que batu wana nyoso ba échoua eloko wana natikala jamais ko comprendre yango te boke 17 personnes na kati ya 17 wana moko nde aza kotelema jibe kaka kote mutu atikalaki ye moko abandi ko former batu ba aneo bolekisi place moko na aneo ba ya sika balekisi ba oyo ba uti ba ye koya sika ba fere héritier ba Bill Clinton ba Seleo ba nani oyo ba Deplique ba nani ba Fabregas bazoyokana koleka bale makaba bazoyokana koleka ba Blaise Bula bazoyokana koleka
mais au juste jibe asala nini na succès na ba étoile ya bato bakendeki na ye. Parce que côté awera tozomona mutu bolingaki ba boboma bolesa poison bolobaki ko bambambati na équipe na ya sika a créé empire, a créé dynastie moko ya kilo. Mais bino batu bokendeki 17 ba musicien bien connu na Congo mobimba bo disparaître sur le marché ya musique, bo disparaître bo komi ba chroniqueur bo komi ba donc bo sili penda bo sili à 100%. Est-ce que JB azalaki ko sale la ba étoile na bangote? JB azalaki ko tango azopesa bango mbongo wana ezalaki ko yiba bango étoile te. Botala ngo bien. Soki botali bien, soki botali bien, bososoli bien. Mbongo oyo JB azalaki ko kabela balem bakaba, balem pela, ba Emelia. Ezalaki mbongo moko magique. Ezeko silsa bango ba carrière. Tangu ye moko asali BCBG na ya après ko kende batwana ba oyo baza kota ba Rio ba soki ba nani ba million. Nani nde aza ko progresser na groupe wana. Tolo bakaka nyonso zalaka pembe na JB ezalaka ya malchance ndenge JB alobaka ezalaka ba étoile. Et bongo bo ba 17 musiciens bakendeki na JB. Après 17 wana o bayaki après batwana bango tu bapelaka te kaka makambo eza étoile. Ou bien JB mutu a utilisé ka étoile na bango mais akosela ka batu mwana mutu azalaka te. Na Titanic alobaki biso bana binadama. Bana ya binadama. Na nzembo ya soki minyo Abraham ayemba yoka bana baza kolela. Wana ezalaki bana te. Tangu ba échoué baza bana te. Tangu baza koyemba baza bana. JB aza hypocrite. JB encore une fois pour nous clôturer alingaka na wera te. Akotika la pe kolinga wera te. Botala ndenge wera za kobeta ba musique. Est-ce que JB azo se plana na nini na exploit ya wera son? Est-ce que JB azo se pela na komona ndenge wera baza koyamba na poto? Ako se pela te. Nyonso wana eza ko matisa ba jalousie ba haine. JB aza jaloux. Akotika la jamais kolinga wera. Wana vérité même Bogisi ayebi yango, Mosaka ayebi yango bien. JB alingaka wera te. Aza jaloux. Na komi na suka bo partager bo commenter c'est lobino. Ngam Tramino Gilmas.